Tozali na deux équipes. Équipe, il y a RDC, notre patrie, na ba militaire na biso. Na considéré M23 comme une équipe. Mais tu peux imaginer que les joueurs M M23 biso to aligné ba équipe na biso. C'est trop facile ba comme tchara même ba otobi. Très bien. Alors, une fois que les joueurs na ba moni que toni to timela ba pe ba komi ko zonga na équipe na bango et ko sala biso kutu bien pour moi je souhaite même ba misuso batikali ba profiter ba ninga ba ba katisi oya robo ya kokatisa to ko kangaye kaka awa. To ko kangaye to tard to ko kangaye. Moto liboso ayebisaki pape souffrance ya mboka c'était le président de la République. Pardon? Moto liboso ayebisaki pape souffrance ya mboka na biso c'était le président de la République. Très bien. Na moment ya rencontre na bango. Na monde entier na moto moko atikala kolobela génocide ya RDC. À part peut-être quelques Congolais batu balobela génocide ya RDC, batu balobela génocide kaka ya Rwanda. Pe ya Rwanda on balobela génocide kaka ya ba Tutsi. Alors que na Rwanda ezaki na double génocide, ya Tutsi na ya Hutu. Et génocide où est le plus meurtrier. Et ça génocide à Congo. Batu balobela ngote mais le pape est venu ici là parler sur le génocide à biso à Congo. Ba infiltra armée na biso. Ti na ba moelle épinière, moite ba stratégie na biso souvent ils ont la dévoiler et jusqu'à ce que les lotomoni arrivé à pape des colonels ba traverser na mopanzi ya banguna ou bazali ko bundisa Congo. Mais bon, je sais pas s'il faut beaucoup analyser sur le message ya papa cardinal. Pour moi, ils appellent au Yasikate. Le papa cardinal Saline net il rappelle. Très bien. Pour ils ont qu'à rappel. Peut-être que papa a des informations, mais je sais que papa a déjà informé dans la situation. Ils ont qu'à rappel. Lorsqu'il dit que le peuple a souffrir, a une misère multidimensionnelle. Attangi guerre na est. Guerre na est, ils ont fait partie de la souffrance na biso. Avec autant social. Social a peu pesant ma ben à niveau mon tu n'as pas l'idée. Tata ekolo azali ko dénoncer lolenge wana ya mabe oyo bazali ko imposer biso. Mais bato bazali ko bosana ke armée na biso tozali na yango oyo biso surtout toyebi et puis maître Willy na ngina arrangerie ye muke na tanga uti ko sala ba analyse sur bandeko ba katisi na côté ya bandeko ya M23. Très bien. C'est déjà la réponse aux la kisaki tokoki koluka moyen to poussa tata ekolo amema biso na bitumba te parce que tozali na badongolo miso na kati ya armée na biso. Et lorsque tozala badongolo miso na kati ya armée na biso, soki lelo tokei na bitumba. Est-ce que moi que bitumba ni vous avez déjà échec et on avance? Moi je veux que papa cardinal a continué dans ndengwana. Malula n'est plus ici. À Koufa, Monseigneur Azate et tu Azate. Aujourd'hui tozaka kana cardinal Ambong. Tozaka kana ye il faut te protéger parce que ceux qui battent ba ko ka vérité bona Congo, ceux qui bazali sous-souté a et ndenge pe bazokatisa bazonga na équipe naturelle na bangwana ba baraki bazaka na défaite parce que peuple congolais a tiki divergence na ye a tiki ba différent na ye a pona makambo ya guerre à est tozabiso nyonso inisima président de la République. Alors quel que soit mode de gestion ya régime mais pona makambo ya mabele na biso tozo sangana. Alors deux wana lokwa bake na kosenga na ba ope ba yebi batikali bakatisa déjà. Moi, je pense que le cardinal n'est pas un souffrant. Très bien. Le cardinal a zanga kamutu kauta mwana ngote. Cardinal a zanga ka elo ka kuliate. Mais tant azolo bango pona yete, azolo bango pona biso. Mais c'est que moi je regrette. Au moment na muto yemo kazana souffrance. Oya aza victime ya makambo cardinal azo dénoncer, mais azo telemela sous cardinal, azo défendre bourreau na ye. C'est-à-dire que ce sont nos politiciens baza ba bourreau na biso. Et aussi travail qui seulement pour leurs intérêts. Ndeko Kabila a diminué dans nos absences, a réduit dans nos silences. Parce que par biso, bangala tolobaranene, lo kekele a kufa na singa, likola silence. Ah, ok. Frères académiques, amatisa kango soit la moki na tongo amatisi. Oh. Azako exiger même ba étudiants, surtout ba finalistes, pour ça la défense il faut que na ko s'adhérer na parti arrête. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Tolobela Congo, votre émission au Bozelaka chaque jour. J'espère que vous êtes belé dans Congo, Bozo Landabiso, Bandero Poto, Topesi Bino Mbote, Bandero Nyonso, Bazan Afrique, Bazan Mbandara, na Ingende, na Guadolit, Bandero Nyonso, Balandarabiso. Ozam to asika ko sanate ko s'abonner, ko partager, ko tika ba suggestion na autope commentaire na poto e ba ko améliorer musala prochainement. Quant à moi, je tiens à saluer Yannick Gombo de la part de Judith Malas, Yannick Gombo
Opération Bambote Belé Place Oza. Judith Malas, ma sœur privée, Bambote Nayo. Aujourd'hui, nous avons deux personnes. Ndenge tout ça là, de l'eau aboité, de l'autre bonjour. Bonjour. Si vous se présenter à la caméra, Batoubaye Basoki Ozana. Comme vous n'avez monsieur Vivien Elembe Itongo, naza avocat. Maître Vivien Elembe Itongo, avocat, il y a barreau de l'Équateur. Il y a un habitué de l'émission, Maître Willy Mbongo. Maître Willy Mbongo, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci à vous, Paris. D'entrée de jeu, Maître Willy, tout le monde qui est arrivé à Pape, n'a pas séjour dans la République démocratique du Congo. Impression pour arriver à Pape dans Mboka. D'abord, merci beaucoup pour la parole. Présence à Pape pour n'angai awa na Mboka na biso, na moni kezali na contribution makasi, parce que vu sa notoriété, la personnalité, oyaza ko incarné. Ce n'est pas facile que vous venez en Mboka et Pape Aya parce que la dernière fois Pape Aya qui est au Congo et ça qui 38 ans passé n'est pas pour nous soyez. Et vu le problème que nous avons traversé, la guerre dans l'Est, la guerre a causé injustement dans les pays voisins soutenus par les Occidentaux. Et vu la notoriété à Pape, tant que awa a moni réalité aux Ezali awa a coûté na ba victime à Est, a moni ne tozo vivre awa. Et une fois à Koloba, je sais qu'on peut trouver d'autres solutions et à contribuer ma casse pour la paix en Mboka na biso parce que n'est déjà loba qui awa que bolongola ba arme na bino na Congo, bolongola maboko na bino na Congo, bolongola na Afrique, na ebi que ça impact ma casse sur le plan international et que bateau bazotia ka maboko na bango na Congo, bateau bazoluka ko na koyiba ba minerai na biso, ba passer à travers ba koboma biso. Est-ce que le discours à Papa, ça pourra changer quelque chose? Parce que l'autre fois, j'étais avec le prophète Nkefa au Alobi. Arrivé à Papa na RDC et rechanger rien. Parce que kuna na mboka na eza na ba guerre zo bunda na Europe na mikili mindele kuna azo ko aussi ça ngote pour kaka roya aussi ça guerre eza na RDC. Guerre zo bunda na Europe et que ça na guerre ezobunda na RDC. Guerre et Europe, ils allaient conflit moro sur le plan international. Le conflit est tellement visible. Par contre, guerre à RDC, ils ont batuka ka envier kaka bozui à RDC, nde ba komi ko yiba bozui à biso ne ba créer ba groupe armé, ba créer ba guerre pour permettre bango ba exploiter illégalement richesse na biso. Alors, ce qui ndekwana lobaki ki ko ya papa ko changer leur côté, n'ebi que peut-être aza ko ignorer personnalité au pape Azako incarné sur le plan international. Azako ignorer parole et force et parole naïe. Vous pouvez imaginer que dans le monde entier, dans le monde la génocide à RDC. À part peut-être quelques Congolais, tu vas le génocide à RDC, tu vas le génocide à Rwanda. Puis à Rwanda, on va le génocide à Tutsi. Alors que dans Rwanda, il y a un double génocide. Il y a Tutsi et Hutu. Et le génocide où est le plus meurtrier, c'est le génocide à Congo. Mais le pape est venu ici, il a parlé sur le génocide à Congo. Et je peux vous dire que lobby au Koyoka Mokile Koloba Yango. Et n'est déjà pas par lobby, bon retirer ma boque on a bino, bon retirer mando qui n'a bino na Congo. Bateau yo bazo tiana, ba former moi ba groupe armé, ba retirer Yango. Guerre réseau les canaux Europe parce que au Europe, il y a un conflit, il y a un visuel, tandis que pas nabiso, il n'y a pas de conflit, il y a un conflit dans le monde, il y a un nabiso kimia, mais bando qui va utiliser les voisins nabiso, bandasko ko créer biso ba groupe armé, ba guerre na mboka po, ba yi ba richesse nabiso. Donc très bien, maître Vivien, ba impression on a arrivé à Pape na RDC. Merci beaucoup. Impression pour arriver à Pape na République démocratique du Congo. D'abord, on a une impression, il y a sentiment, il y a joie. Lorsque le souverain pontife a écouté la biso na République démocratique du Congo, ils ont dit qu'à un moment il y a essayé. Il peut même les biso, la parole, il y a bien, il y a bénédiction. Il dit à Meki qu'on martelé sur la situation où il y a guerre dans l'Est. Où il y a guerre, moko, imposer biso nango pour que le Congo ils ont la kimia à travers les minéraux. Et puis à marteler vraiment à lobby makambo oyo
message lelo na monde yebi ke guerre oyo ezobunda na République démocratique du Congo eza guerre oyo ba imposer biso na ba occidentaux ba profiter na ba division eza na kati ya mboka et après la guerre eza na est. Alors je pense que message wana oyo alobi yango awa et puis à rapporter yango na place ya Vandaka, ça pourrait donner un changement oyo tout le monde a qui me reporte. Tozalaki na après kaka kokende ya pape séjour à pape awa toujours ba information il y a quelques colonels oyo ba traverser na ka bapaya quelques colonels oyo ba traverser na ka bapaya ba colonel na biso ya FRDC ba kei ba koti na ngambo ba M23 est-ce que tu ko croire encore na espoir ya FRDC na guerre oyo bazobu en tout cas ngai comme patriote oyo Congo eza patrie na ngai je crois que tokobengana ba aventurier wana tokobengana ba tuwana oyo baza na misala mabe motema mabe ya koluka moya koyiba ba minerais na biso yango moni ba infiltrer armée na biso ti na ba moyen l'épinière moyen te ba stratégie na biso souvent ils ont la dévoiler et jusqu'à ce que lelo to moni arrivé à pape des colonels ba traverser na mopanzi ya banguna bazali kobundisa Congo mais tokolonga bango tokobengana bango maître Wilimbongo ba impression na ba FRDC na biso ko katisa na ngambo ya bato ba kobundisa mboka est-ce que tokoki ko simba ete peuple la kanisa ete kimia ekozonga le sous vraiment la RDC parce que mapinga na biso eza infiltré bon pour ngai naza na sentiment ya joie mokona okaika ke deux bakatisi esala kinge sengo et soin na ngezali suka kaka na dete bakatisa parce que armée a tellement infiltré ndenge ndeko Vivian Otikoloba eza tellement infiltré et maintenant le système en place au gouvernement l'état congolais a tchesiko ya filtrage et armée et ko permettre que bango moko oyo ba infiltro bazana kati ba ezala congolais à l'étranger ou bana kati armée to ba service de sécurité bon banda ko kati saka malembe. Alors pour moi quand je dis que c'est un sentiment des gens dans le sens que tozali na deux équipes équipe ya RDC notre patrie na ba militaire na biso na considérer M23 peu comme une équipe. Mais tu peux imaginer que les joueurs sous M23 biso to aligner ba on équipe na biso. C'est trop facile ba ko mo tchaka même ba otobi. Très bien. Alors, une fois que les joueurs na ba moni ke toni to timbela ba on peut ba komi ko zonga na équipe na bango et ko sala biso kutu bien pour moi je souhaite même ba misuso batikali ba profiter ba ninga ba ba katisi o ya robo ya kokatisa to ko kangai kaka awa. To ko kangai to tard to ko kangai. Et ndenge pe bazo katisa ba ozonga na équipe naturelle na bango wana ba baraki ba ozaka na défaite parce que peuple congolais a tiki divergence na ye a tiki ba différent na ye a pona makambo guerre à est toza biso nyonso ini sima président de la République. Alors quel que soit mode de gestion ya régime mais pona makambo mabele na biso tozo sangana. Alors deux wana lokwa bake na kosenga na ba ope ba yebi batikali ba katisaka déjà. Donc pour moi je trouve que le président de la République a continué dans le système de filtrage. Alors voilà peuple totelema vraiment badongolo miso il faut que bele la soko moni étranger il faut que bele la soko moni muto à vivre dans le territoire na binote à suspect aza pembele na ona quartier il faut que bele la peuple la muka Congo e kabwana te Congo etika la moko parce que Congo bakoko batikela biso okoma jamais à bapaya ata basali ndenge nini na lisanga nde tokolonga. Maître Willy, on continue avec vous. J'espère que Yolanda qui message ya papa cardinal Ambongo message wana epana yo ozosalela ngo ba analyse nde. Bon, je sais pas s'il faut beaucoup analyser sur le message ya papa cardinal. Pour moi ils appellent ya sikate. Le papa cardinal saline net il rappelle. Très bien. Pona ngai c'est déjà kaka rappel peut-être pas pape les informations mais je sais que papa a déjà informé dans la situation là ils a kaka rappel lorsqu'il dit que peuple aza ko souffrir aza na misère moko multidimensionnelle atangi guerre na est ils ont fait partie ya souffrance na biso ay ko tanga social a peuple eza mabe na niveau moko tu n'as pas l'idée social eza mabe que peuple azo vivre en dessous, il y a seuil normal, il y a moto, il faut habiter. Donc, moi, je trouve que le papa cardinal à lobby, moi, je l'encourage. Il y a aucun apolobaka tant que le social à peuple est bon, tant que souffrance sur la guerre à est de moi, je veux que papa cardinal a continué dans le Malula n'est plus ici. À Koufa,
monsengo azate et tu azate. Aujourd'hui, tozaka kana cardinal Ambongo. Tozaka kana ye, il faut te protéger parce que ceux qui battent la vérité bon Congo, ceux qui bazali sous souté a c'est que moi j'ai regretté quand le cardinal dit, moi je pense que le cardinal n'est pas un souffrant. Très bien. Le cardinal azanga ramutu kota mwana ngote. Cardinal azanga ka eloka kolia te. Mais tant azolo bango pona yete, azolo bango pona biso. Mais c'est que moi je regrette au moment na muto yemo azana souffrance. O yaza victime ya makambo cardinal azo dénoncer, mais azo telemela sous cardinal, azo défendre bourreau na ye. C'est-à-dire que ce sont nos politiciens baza ba bourreau na biso. Et aussi travaillent seulement pour leurs intérêts. Alors, soit qui cardinal a lobby sur le plan social, au moment où il y a un à caisse derrière les politiciens, il faut manquer respect à cardinal. Mais ça, c'est combien de versions de valeurs? Yo victime, aux autres les Kassimabouro. C'était encore le moment, balobi souffrance yanda qu'on a bino balebisa ngo na mopayate. Est-ce que ezalaki tango malamu ya papa cardinal ya koloba pasi ya mboka na ye deva batu nyonso? Moto aliboso ayebisaki pape souffrance ya mboka c'était le président de la République. Pardon? Moto aliboso ayebisaki pape souffrance ya mboka na biso c'était le président de la République. Très bien. Na moment ya rencontre na bango. Na rencontre diplomatique, le président, pour moi j'avais dit que c'était une plainte qu'il était en train de déposer et pas pape. Abandi ko marteler ba problème nyonso toza ko Sibir plus côté à est. A lobby makamba guerre, a lobby ndenge pays ndenge Rwanda, azai ko soutenir ba M23, a lobby il était là. A vu ça qui est ba problème ba difficulté toza nango. Mais si le président de la République peut-être a loba qui ba problème sociaux parce que à un moment na repère ces rapports à problèmes sociaux parce que ngane motonaza obligé à rejoindre une solution. Tu vois ndé na sens wana appelle ça quitter. Mais tata cardinal tant à l'oubli ma guerre, pourquoi pas le problème sociaux et lorsque les gens veulent nous dire que le moment n'était pas opportun. Parce que Batubazo le pas période aussi ça la RDCT. Pas période aussi ça passe à RDCT. Est-ce que c'est là qui est vraiment important et à couper ça pas rapport à que les Congolais vont souffrir. Qu'est-ce que papa a amené de nouveau pour le peuple à se retrouver? Tu vois, même la Bible nous dit Mokile sa emana liloba. Très bien. Omoni mokile ndenge ezali wana, c'est par la parole de Onyo César ezali ko salem. Alors, tant au pape parole na ye, tant azote ya biso paix, azote ya biso pardon. Alors c'est important, il y a quoi bise ba problème tozana yango. A ko changer te, vous voyez dans stade de martyr, tant au pape lors de son dialogue avec les jeunes. Ayebi que nous sommes parmi la souffrance sociale, la souffrance sociale, plus sa corruption. Regardez sa motivation à travers pour la corruption, pour la lutter contre la corruption. Mais les jeunes sur les 80 000 ou 100 000 personnes qui sont dans le stade, vous pensez qu'il y a 1000 qui quittent pour éviter la corruption. C'est ça rapport à papa, il faut changer social par rapport à maté anaye. Parce que c'est le comportement des gens à base de ma camion. Alors, tant au papa, il y a un rapport à côté, il y a surtout ça, la malam, tout est kamabé. Alors, ce qui a yebi, bah, yebi, si degré à ma base à la carte, à te yebi, so malam, que tu comme que ça, la malam, tout est qui corruption, tout est qui, bah, me kanyaka. Bon, que quand les quoi changer peu social. Donc, les gens ne pensent pas que le poche social est changé à travers papa, ça, il a vu 2 milliards, il a vu ça, bah, map, il a vu ça, bah, investisseur. À travers sa bouche, la bonne parole, il faut apporter les bisous plus dans boka. Maître Vivien, Ezana Batou, Oyo Bazolo Babalobi, Félix qui est du président de la République, Azo Lela trop. La démarche n'a pas dénoncer les voisins Nabiso ou Bazo Bounisabiso à chaque fois. Tandis que Azo pesa mando qui était pour la bateau, qui est dans le habitum. Babalobi démarche, on a vraiment la mingi. Et qu'on emporter rien, qu'on les mingi, na bamboka bapaya. Presque ba forum nyonso o azo kende azo lela kaka mais tozo zwa ka solution mon côté. Est-ce que ezali sous important ya ko pesa kaka information bien ko funda ka ba voisin na biso et pas bato mususu tant biso tozo bunda na bitumba. Merci beaucoup na o Italie makambo ya bitumba o ezali na monyele ekolo o ba imposa biso na ngo na bato baza na posa ya ba minere na biso. Ngai pona ngai bato baza ko condamner mokonzi ya ekolo qui azali toujours kaka kolela et puis solution moko ezomona na te par rapport ya ba situation ya guerre wana
mais tata ekolo azali ko dénoncer lolenge wana ya mabe oyo bazali ko imposer biso. Mais bato bazali ko bosana ke armée na biso tozali na yango oyo biso surtout toyebi, et puis maître Willy na lingi na renchérir ye muke na tanga uti ko sala ba analyse sur bandeko bakatisi na côté ya bandeko ya M23. Très bien. C'est déjà la réponse aux la kisaki tokoki koluka moyen to poussa tata ekolo amema biso na bitumba te parce que tozali na badongolo miso na kati ya armée na biso. Et lorsque tozala badongolo miso na kati ya armée na biso, soki lelo tokei na bitumba, est-ce que moi que bitumba ni kozala déjà échec et on avance? Alors maintenant tata ekolo na pouvoir oyo azali nango mpona biso ba congolais azali ko continuer ko dénoncer pour que monde mobimba communauté internationale bayoka ke mabe ezali na Congo, et puis na bangongo ya komona ke lokola ya azali magistrat suprême atali ke sikoyo armée na biso ekoki pona koluka moyen ya ko simba mindoki pe ko bunda na bangunda wana tina suka. Je pense qu'il y a kopesa mot d'ordre nango, mais pour le moment bandeko bakoki ko pousser nante ya ko tinda ba Soudan na biso babundisa banguna pena na bitumba makasi parce que armée ezali toujours infiltrée. Maître Willy to tikalaka na arrivé à Pape na République démocratique du Congo, absence ya Kabila et le bisi bato moi mingi Kabila falaya Kabila saboté papa, est-ce que ezaki vraiment important Kabila fois ça? D'abord on va répondre un peu terre à terre. Très bien. Tu vois, tu as plus de 100 millions de Congolais. Selon l'organisateur dans les médias, il y avait que 1 million de Congolais de Bazaki Nandolo. Pour dire que plus de 99 millions, soit 100 millions de Congolais Moussoussou, bah quitté. Donc pour moi, je vois que l'absence, Ezaki Kaka Kabila, l'absence Ezaki Yaba Congolais Belé. Voilà. Mais peut-être l'absence est remarquable ou bien remarquée, ou Ezaki remarqué l'absence c'était à Kabila. Bon, je ne sais pas par rapport à son agenda, parce que c'était une messe papale. Toutes les personnalités au Bayak Yuana n'habitent soit Bazaki nécessairement invitées par le gouvernement, soit par l'église. Parce que messe, au recueillement pas nécessairement quand il faut aux invitations dans ma boque. Mais je ne sais pas par rapport à Yaoran Nayen, ancien président de la République, na la Mukaka na qui na messe. Alors pour moi, je trouve que Ndeko Kabila Azan de Gomoro ya moi va retenir trop. Et na quoi comment on appelle comment on a n'enga mabe. Parce que même les Français va tout exceller. Babi silence au moral barabi balobarasoki mot est plus fort que le silence. Il a raison. Mais ce qui fait silence c'est l'équipe trop. Silence c'est l'équipe trop. Même place les autres un mot, yozo tia mot. Place les autres en présence, yozo tia absence. Tout exceller. Je vois que son absence en tout cas pour Nanga, na mona que ça bien été parce que toutes les personnalités étaient là. C'était un grand événement. C'est aussi une occasion pour Naye. Il y a participer à la messe papale, puis à Mbokanae. C'était une occasion à saisir bénédiction. Et surtout que un catholique, je peux affirmer que c'est catholique parce que là, c'est ça qui mariage mariage religieux. Alors moi, j'avais regretté. Si c'est ce qui est peut-être emploi du temps, qui nous boulot, toi, il y a qui n'a pas ça, oui, un peu moto, il pouvait avoir. Mais Ndeko Kabila a diminué dans nos absences, a réduit nos silence. Parce que par un biso, bangala tolobaranene, lo kekele, a kufa na singa, likola silence. Ah ok. Bazo tche singa, yeka silence. Silence n'explique pas qu'il y a c'est le roté. Pas trop de silence. Le silence c'est bon, mais pas trop de silence. Voilà, Maître Willy, tu as la période électorale, ou tu as déjà. Mais, les jeunes, qui n'a pas na stade martyr. Bazo rappelé Tata Mokonja ekolo ke ngonga ekoli mande komi na suka oyebaka. Est-ce que rappel wana ya ba jeune koki ko affecter ba élection na désavantage ya président de la République? Pas nécessairement. Tant bazo ba ebela mandat esili. D'ailleurs, il y a un président de la République ayebi parce qu'il y a ko s'enrôler. Tant qu'il ko s'enrôler, qu'il ko s'enregistrer comme un électeur. Tant qu'on s'enregistre comme un électeur, pour dire que l'élection ça permet, et lui-même il sait qu'il y a ça 4 ans jour pour jour, tu les en janvier. Ah ouais. Donc pour moi, rappel on a Ezaki vraiment inopportun. D'ailleurs, pas pour la marama, pour un dialogue avec le Saint-Père. Il fait que yoka oyo, pas azolo banabango.
bakendaki pa mpona kobanda korapele buto déjà yebi ke manda ekomi na suka asenrôler mpona kopréparer baélection ezoya et son gouvernement ezofinance mpe seni pour organiser baélection. Pour moi j'avais trouvé ça bakendaki matchi bakendaki concert afali to bakendaki penda ya solo dialogue na pape ezalaki occasion qu'il faut bajeune bavanda plus silence bayoka ebele et non batia babruit inutile basaka. Pour moi ezalaki nango bruit moko inutile. Le bruit était inutile. Est-ce que il y a quelques politiciens qui ont intoxiqué les jeunes parce qu'ils ont il y a quelques politiciens qui ont groupe bavoyou bache bango na kati pona ba rappel est-ce que il y a quelques politiciens qui ont joué rôle pona ba jeunes ba ya ko crier devant pas? Moi je pense non. Je pense non parce que ezaki eloko moko instantané spontané bimi mbala moko, il n'y avait pas mutu moko préparé qui il y avait pas ni et ça maki presque na stade de bien ezaki na moi une partie moko à stade, pas une partie, une grande partie, pas une partie, une grande presque partie. Stade moko, presque stade Mombandi ba jeune ba ganga ki mbala moko sans mutatu tinda bango sans nini. Alors moi je trouve que sur les politiciens bon ba politiciens ba zaranyo so ya rien ba récupération politique. Les politiciens réfléchissent que la politique. Évidemment, c'est ça les marépans là, bango zara politiciens musa sali, to politiciens musa salaki. Donc je trouve que c'était leur moment spontané de ça. Est-ce que le banini na ba politicien ou ba commission un peu récupération politique n'attend au papa zalaki na rassemblement na ba jeune bon, arrivé à pape nyonso ba politicien ba commission un peu récupération ok d'accord voilà. Merci. Donc pour arriver à pape, moi je trouve que pape a quitté pour na osepelisa quand moko toi y pour na quand mon côté pape ce qui a yaki RDC parce que na diplomatie à fatinde pape a na RDC. Et ils en ont éléments belé. Très bien. Ils ont vraiment éléments belé. Entre autres, diplomatie, on appelle ça fait partie à éléments. Mais quand on a diplomatie, pas mal de yate. Mais il y a eu la diplomatie, l'église peut jouer qui rôle et les fidèles aussi n'a pas de problème pour tous en on a est. Quand on a il y a vraiment beaucoup d'éléments où ils sont qui peuvent pas accepter qu'il y a na Congo. Mais quand il était venu, il n'était pas venu pour les gens qui sont au pouvoir ou bien pour vos bazans en opposition. À qui pon le peuple congolais. À qui pon le peuple congolais, plus de 40% des Congolais sont des chrétiens catholiques. Alors, soit tu as déjà 100 millions, on suppose qu'au moins 40 millions, bazan catholiques. Voilà, alors, dans un pays où on a 40 millions de personnes, tu as toujours intérêt à Koya pour Bayo Kayo et surtout que Baton n'a pas de problème. Mais il était venu pour tout Congolais. Bando balande to komi vraiment ko chité na émission à mokolo mwalelo partager vidéo oyo so kutali na ngo ko bo sénateur ko tinda bananga ba lien ko partager pour na payer bato asika o baza musika o bazu pe information te baye ba ko zo ba information. Quant à moi, je tiens à remercier le patron Célestin Kelekele depuis la Belgique. Patron Célestin Kelekele depuis la Belgique, il y a maman Pascaline. Merci Nagnon Soro, ça la rapport à l'émission Yotolo Bela Congo et qui est de musica et kota na bazamba et comme la paix bateau. Merci Nabino Nyonso, merci à l'artiste très complet. Ordon du concours, j'ai salué la présence de l'artiste Balobi. Olingi Ozoa accessoire Nyonso Basaka Mer Banini contacté biso Ozoa artiste complet Ordon du concours Azawa na maître Willy. To komi de ko chité na émission na biso. Yo soko leki Équateur mboka na tozanga te ko lobela ngo. Équateur ezo kele ndenge ni siko. En tout cas Équateur nga personnellement natika na boka nzambe tozela tosala ba élection tozosala na 2023 pour tozwa ba dirigeant dine. Parce que so tali Équateur politique comment c'est que je dis la stupidocratie est continue à niveau nyos. Na niveau de gestion en province et pas bakandi à province, même à niveau d'institution. Tu trouveras institution le rôle à ISDER. Ils ont géré par entre guillemets un professeur. Mais sur le Yolandi, agissement, comportement, il y a professeur en azo géré ISDER, toi tu ne peux pas imaginer. Mais ça se passe toujours à l'Équateur. Pourquoi il fait tout ça? Azarana parapluie na Kinshasa. Son frère est ministre national. Alors, frère na mutabetela ki match a commis DG na ISDER Mbandaka. Il est en train de faire tout ce qu'il veut. Comme quoi, maître Willy? Frères académiques.
amatisa kango soit la moki na tongo amatisi. Oh. Aza ko exiger même ba étudiants, surtout ba finalistes, pour ça la défense il faut que na ko s'adhérer na parti à rep. Parti à rep. Oui. Ils ont une parti. Je ne sais pas les propriétaires, mais M. Guy Luando Azanakati, il est le président. Mais je sais qu'il est le président national. Il y a AREP, probablement lui les promoteurs. Le professeur Giscard. Pour moi, on a ça là. Le professeur Giscard, il y a un DG. DG. Le professeur Giscard, c'est le DG de l'ISDR Mbandaka. Pour qu'un étudiant, ou à la fin à passer défense, il faut qu'il ait une carte d'adhésion. Il y a parti arrêt. Regardez-moi comment l'enseignement est politisé dans le niveau équateur. De l'autre côté, le gouverneur en place, tout Oyokoiko Sala, que gouverneur, il faut avoir signature ou bien soit aux autorisations de la province. Si tu n'es pas de son obédience, il faut les cater. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Créer une rivalité dans l'Équateur entre le ministre Guy Luando et le gouverneur Boloko. Et rivalité dans Bangwana. Guy Luando na Kinshasa, azobeta po, batunaye ba gérer institution publique nous sous wana entre autres net ba isder wana gouverneur Koto azo salape comment ko étouffer. Je vous dis que ça soit l'enseignement na niveau ya université, enseignement na niveau ya enseignement de base na humanitaire, ça ne marche pas. Koto gouverneur azo suspendre o ya CP ba responsable. De l'autre côté, Guy Luando a tinawa batu, ba DG, secrétaire administratif, ba politiser institution. Oye na domaine y affaire, je ne sais pas, même dans les hôpitaux. Guy Luando a récupéré certains médecins à côté de ça, on a l'obédience, c'est-à-dire si tu n'es pas d'accord dans l'obédience à Guy Luando, on voit qu'il y a des hôpitaux qui sont en et baby. Comme médecin. Oui, on voit qu'il y a ceux qui déjà ont en obédience, il y a Guy Luando, hôpitaux qui sont en parce que les médecins ont comment privé. Pourquoi politique est comme s'imposer dans l'institution sur Mboka? Na ba place union sur Mboka, il faut oser la mutu ya politique telle, il faut oser la mutu ya parti politique tel pour na oser la place. Parce que très souvent ba amateur ba côté dans le monde de la politique. Les gens pensent que si tu es avocat, si tu es médecin, si tu as un diplôme nécessairement il faut oser la politique et tout. Non non, politique c'est un art. Si tu es mutu yo, oser na art wana ya oser la politique té. OK kokota parce que tu as peut-être l'argent, parce que peut-être tu as un frère au hasard à un niveau morobo parce qu'il y a une opportunité de au moins les comment marambo te sentir les lots que le tout est politisé justement parce que politique les autres ça les manaba amateur. Voilà maître Willy Torozon à sérieux maître Divine yo pose à moto Équateur balobi tango ba député à Kala oyo ba longwa wana bande ko na bino ba ya pa na ngande balobaki tango ba député à Kala oyo ba longwa tango bango balongwe gouverneur akomi kosala mosala malamu mwinde peli province ekomi kitoko yo epa na yo lokola molobeli ya bana Équateur ba impression na yo to pe analyse nini okosala na province na yo Équateur. Merci beaucoup nga ba analyse pour non sala pour na province na nga Équateur eza ba analyse moko objective. Très bien. Lelo bozoloba mwinde peli parce que ba député ya Kala bazala kité. Mais est-ce que pour que Mouinde pela na province, il faut avoir des députés à Kalabalongo? Parce que bango babanda kotia il paraît babanda kotia gouverneur moi kaka. Non, de comme pandisango, tous ali na oyo bengi gouvernement provincial na assemblée provinciale. Très bien. Lelo gouvernement provincial exécutaka ba projet oyo izalaki comment voulais-je dire, ils ba programme oyo ezalaki validé na niveau ya assemblée provinciale. Alors nakomona te que le même assemblée provinciale o bandima qui fait des routes wana pe ba bloquer processus ya matérialisation ya fait des routes wana. Donc de comme penser au mona ki ezali bosembote. Ezali bosembote. Lelo soki ba mwinde peli na mbandaka ndenge tomoni ezali parce que ba mona ki tata ya ekolo alingi aya alors pour que amona mbandaka na robe ya sika nde basali ba makambo wana kaka ndenge basala ki na ville Kinshasa tango pape azoya bon na ville Kinshasa penda soki nazali penda moto azolo ba bosembo gouverneur Ngobila
asali quand même moi effort oyo atalaki makambo ya ville ya Kinshasa mais mosali eza makasi. Très bien. Toujours en Équateur. Ok, toujours en Équateur. Donc Équateur pour nangai d'abord on déplorer politisation il y a ba institution, je ne sais pas. Comme il y a un niveau moko qui en tout cas je manque même quoi à dire. Et puis bazo tenir même pas compte même dans la facteur compétence. Lelo Équateur ils ali province moko où ils ali na bato ya mayele ibele. Ce qui tokolanda kana ba isukulu ya bakonzi ya mboka na biso à l'occurrence président de la République. Azo travailler na ba jeune, alingi ko travailler na vision ya ba jeune pour bango nde baza avenir ya lombe. Na ko travailler na ba jeune nyo surtout kaka d'emblée boité. Très bien. En tout cas, critères, compétences, nazo martelé en la province de l'Équateur. Travailler avec les jeunes, c'est bien, mais va travailler dans les jeunes, oyo, baza compétent. Par exemple, na territoire na Bolomba, makamazo qui est merci beaucoup. Na encore vraiment na makamotali territoire à Bolomba parce que naza candidat kuna, naza candidat na territoire na ya Bolomba. Okoza la candidat, mais ozana no candidat. Naza candidat parce que j'ai été plébiscité donc bato à Bolomba, ba jeune ya Bolomba, notabilité. Si nous avons une capacité, nous avons compétence, en tout cas, il faut y postuler mbalo na Bolomba. C'est ça. Pour l'année, les gars, basali choix y a maître vivant. Choix à maître vivant, basali en pourquoi? Parce que bateau va vendre ça la cala, bateau ça la on malamute. Bon, en tout cas, dans le badi de manière générale, Bolomba lelo a dans la représentation té, a dans la député sur le plan national et provincial. Donc, bande konanga ya Bolomba on a zolo basiko bazo yo kangai. Tozana ba député té. Eza bandeko oyo bazwaki chance bazala éli mais baebi rôle ya député té. Baebi mosala ki député té. Néomona que silence eza absolu. Ya moment nazo marteler même côté ya compétence. Il faut tout expliquer bandeko. Mosala député zali nini. Par exemple, bango kuna ba député ozolo baebi mosala té. Bazo travailler ndenge nini, bazo sala nini na mboka na bino na Bolomba. Bon, ok, merci. Par rapport à la question de rôle à député au Sala Nae, d'abord Monobelia, peuple à Ponir. Monobelia est à niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Rôle Nae, mon souci, c'est de voter Nibeko. Oui, au Sala, qui est Mboka Nabisu, il a la Koyang et la main, il a malam. Mais le lot, comment on a gagné un député au Yabolomba. Bango, au lieu de ça, Moussala Wana, Moussala Mousko et Komi, kokotaka na makamba politique ya ko permitaka ba médecin chef de zone ko permitaka banani ba ité ce qui le même gouvernement provincial a disponibilisé biloko moko ekoki ko kende ko sala mamosala na Bolomba totole to pe ba lampadaire ya ke ina yango na compte na yemoko kotia pour que ba mona ke député ne motake kotia biloko wana o eza mosala na été et le lorsque toke même na ndenge ya musika député akomi ko kende ko pesa population basanga ba mela ba drogue tiebe bisaba jeune molimo pour que va créer des ordres. Donc baza koyeba pena ndenge nini ya kosala mosala o ya rôle ya ki député te. Yango moni lolenge ya makamwa vous allez côté les mela yango pour que tout même ma conscience ya ba jeune fille ya Bolomba papa maman va comprendre que cette fois-ci il faut ba batala ba député o bazali na makanisi ya malamu e kosala ke batombola territoire na biso ya Bolomba. Ozala ki na territoire ya Bolomba, j'espère que aujourd'hui déjà carte non. Na vu déjà carte. Ma ponomi topé carte ndenge bazo pesa kuna na Bolomba enrôlement ezoleka ndenge. En tout cas merci beaucoup mopandisa ngai moko nazalaki na terrain makona nini kozwa carte ezali na mwa kokoso. Na kopesa lokola na territoire mobimba ya Bolomba baza na machine nini. Na machine nini iwana ezali ko tomber en panne à tout moment. Na place na sanrolaki na institut Ipanda monani ba opérateur de saisie ba lui bazaki na capacité ya kobimisa au moins 70 cartes la journée mais machine eza sous malamu te ekoki kobimisa ba 30 cartes ce qui revient à dire que en tout cas Bolomba nazali vraiment ko beta c'était tout s'enrôler massivement parce que nini ce qui tout s'enrôler massivement par rapport à des convénients à machine wana même bakota na biso ba ko s'enrôler massivement ndenge nini message na yo et pas ya bakambia seni monsieur Kadima o azolanda biso parce que baso ba ko s'enrôler massivement parce que ba machine zo fonctionner bien te soko ko lancer message moko et pas ya toyo bakambia seni o lobani. OK mais là nga et pas ya bakambia seni mais ezali responsabilité mingi ya mokambia seni ezali na etuka ya province Équateur ba benga on ba chef. Il faut pas bakisa ba machine mosusu na territoire ya Bolomba
na boyenge faut matisa machine eza kaka moko or na statistique eza déjà 9000 personnes où il faut bazwa ba carte na bango atande ko sali rallonge wana ko simba te parce que ba carte ba machine ezali ko kufa atande ba bakisi ko simba te faut penda ba bakisa ba machine mosusu pour que bana ya bolomba bazwa ba carte na bango lolenge elongo bani et puis ba siège na biso za la maintenir ou bien bakisama. Voilà maître Vivien outi na bolomba pasi nini bana bolomba bazo vivre pasi nini oyo moni bana bolomba baza nango pe gouvernement ezokoka kosala te gouvernement national to pe provincial et puis yo lobi okozala candidat ndenge bana ya bolomba balobi baponi yo ozala molobeli na bango défi nini okorelever na territoire wana ya bolomba parce que eza monene yo baide na yo oye programme na yo okosala nini mpona bana bolomba 5 minutes pour nous. En tout cas, merci beaucoup na motuna wana. D'abord, yango nezali motuna penda ya motuya oyo koyi kosala ke bana bolomba ba découvrir ngai. Très bien. Lelo bandeko mingi bazomona ke pona ba voter yo il faut forcément pesa bango mbongo. Omelisa bango masanga. Non, yango kosisa batonzala te. Ngai na lingina ya na makanisi ya malamu na bolomba o etali développement. Bolomba ezali territoire moko o ezali pembeni ya mai. Lelo tokomona ka bandeko na biso o bazazi na domaine ya pêche. Il faut to luka moyen to sangisa bango sous forme ba mutuelle to ye bandenge ni na ko accompagner bango pour que pêche wana sala mana ndenge ya malamu nzali sila na mboka. Tokomona bolomba ezali na zamba. Zamba wana bato kosalela kango ndenge nini? Ezaka ka pona kokata banzete te koya nango pona ba grime oui. Tokoki pe kosala ngo mais tokoki ko développer autrement bolomba na secteur pe ya bilanga. Tolo na bilanga lelo komona meti na mboka lokola bolomba kwanga ezate wana pasio baza komona onga mona ke komona kwanga ezate et mais zamba ezali parce que jeunesse baza koyebisa ye importance ya zamba te baza koyebisa ndenge nini okosala bazo pesa eka masanga ndenge na uti koloba lelo na kopesa exemple moko na bolomba soki lelo un engin lokola moto ebebi baza na difficulté ya moto akobongisa moto onga na mayele na ngai c'est to luka moyen INPP lelo eza na kati ya ville Mbandaka to mema yango na bato bayebi makambo ya métier balakisa bandeko na biso bana bolomba baza na mayele bayeba kobongisa moto et puis bakobanda kozwa makuta oyo ekobikisa famille na bango lelo tokobenga bandeko na biso ba fille mère ou bien ba jeune fille tokoki koya na babiloko ya baculture otonga tout ça pour que babanda ko vivre et puis bilamba etongamaka na bolomba tokoki lelo kokwere ba télé ya menuiserie toza na mabaya nakie na bolomba nationné na bekole mosusu ezali bana bazotanga na mabele mais tokoki kosala menuiserie wana olie bakiti ke nosomamaka na Mbandaka ya divan bakiti bakomi kofabrike yango sur place na bolomba kiti porte tout ça donc voilà, makanisi vraiment eza ebele maître Vivien soki tolobi toloba makanisi nyonso tokolala awa tilobi tokoki koloba liloba na oyo ya suka na bato nyonso bakolanda biso ava toshite pa maître liloba na ngai ya suka na bandeko nyonso tu bazolanda ngai lelo na bana ya bolomba particulièrement défi ya développement ya bolomba eza na maboko na biso jeunesse eza na maboko na biso jeunesse motakosa bino te et puis ba jeunesse oyo ya bolomba ya lelo bofungola miso boluka moyen botala ba jeune bazali compétent bazali na makanisi ya malamu pour que bolomba na biso ekende liboso voilà message oyo na tindi pa na bandeko na nga bolomba et puis naza kosenga ke bandeko ya bolomba tozala toujours unis na lisanga nde tokoyeba korelever ba défi wana mais na division te bambote na nga na pesi na ba notabilité ya bolomba bana nyonso tu ya bolomba papa mama ba secteur nyonso tu na boye kotanga ngo pase nga nazozo ya bolomba kaka dans son entièreté territoire ya bolomba biso surtout toza bomoko na tindi bino bambote mingi et puis na lisanga nde tokolongo. Voilà maître Willy Équateur pour la kimia ou bien développement ezonga na Équateur ba makambo nyonso oyo uti koloba awa esila il faut ba équatorien ba sala nini on a qualité pour la makambo na ki esila. Moi je trouve que il faut ba équatorien baza ba averti et au baza na ba valeur ba les canaba ba système ba sensibilisation et mobilisation. Il y a comportement, il y a population.
Par là, je voulais dire quoi? Dès que tu en élection, parce que pour l'instant, c'est presque difficile. Maintenant, on va commander à gouverner, on va commander à ministre, on va député. Au plus, on va renforcer ce mauvais système y en a politique. On va renforcer la stupidocratie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que tu na que le peuple équateur, oaza na bolomba, ingende makanza bomongo, basankusu, mbandaka. Tant azokenda kopona atala mutu nani aza kopona comme député. Parce que ceux qui a poni les sous pona souffrance wana tozongela ngolo ekoyala lokwa o renouveler souffrance pendant 5 ans. Tant que tu as élection wana. Le ça soit OK koloba non na souffrance non, soit OK ko renouveler souffrance. Alors, le renouvellement, il y a souffrance ces autres salemanines. Na kokambaka bandeko ba ali siko na cette assemblée provinciale la majorité na bango so ki bazongi ezali to renouveler souffrance. Bato ba okamba siko Équateur so bazongi ezali to renouveler souffrance. Loka boaki na likamba bolomba na ko loba mwa mokwana. Okomona na bolomba yo député provincial ya bolomba ba votaki na bana bolomba. Bolomba depuis ezala bolomba ana ba territoire na biso Équateur ba bikaka na bomoko lisanga ba kana division te. Très bien. Mais yozui oyo na mode d'opération makamboleka ki na Kwamut makamboleka ki na Yumbi un député provincial ya Bolomba aza ko préparer yango et les carnaval ba élection je ne sais pas ceux qui pour ba annuler l'élection na Bolomba mais éviter ceux qui pour na revendre sa base na yo député provincial. Bah tu te comprends bien te maître Willy député provincial azotia bokabwa na kata Bolomba entre bangombe na bamongo ya Bolomba. Un député provincial aza kotia bokabwa entre bangombe na bamongo alors que bato ba cohabitaka na bango ba ne ba siècle bazaka na kina. Alinga comme ça ba loka makambo elekaki na Yumbi entre batende na na ceux qui ba nunu des histoires comme ça. Soit oti koleka na entre ba peuple yaka na peuple teke na Kwamut. Anga comme ça mongo na ngombe boy député provincial ya Équateur. OK, à la prochaine je vais citer les noms et je vais donner plus des éléments na mode d'opération ndinga ya zoko sala. Mais pour l'instant, toujours on a un cas d'information peut tout alerter ba konzi que Équateur et kokotaka na ba makambo na kokabwana te, Congo et kokotaka na makambo te. Biso nyonso toza ba congolais. Bana bolomba nyonso bolomba za territoire na bango. Ozala ngombe ozala mongo bayokela député wana te bayokela été donc c'est un peu ça. Maître Willy Bambote na yo pona to kabana malgré ozala habitué à Bambote. Non vraiment je suis pas habitué à Bambote. Bon Bambote muke na ko ça na ko féliciter ndeko Chansard Ilumbe pour la vision plutôt kwazwaki vision malamu pour la fondation Chansard Ilumbe. Na féliciter parce que biso toza na bo jeune nyonso o ya ko prôner pour le développement il faut ko yaka ko soutenir ya kende liboso. Alors ba vision na yoki na kati ya fondation Chansard Ilumbe alors je fais partie ya bato bazo soutenir fondation et kende liboso pour atteindre bon objectif. O tiko lo ba mamba fondation tozo moi une minute fondation Chansard Ilumbe il faut ko expliquer bato parce que bato bazo benganga moi ebele Séraphin Chansard a comme la politique Séraphin Chansard idée à politique et côté Chansard fondation Chansard Ilumbe beaucoup travailler dans le secteur nini beaucoup œuvrer dans le secteur nini et puis pourquoi Chansard azeli à ça la fondation kangongo moi quelques minutes parce que tozolango tout un temps ya kosolo la makamba déjà ceux qui a kotaki na politique ba ba yo ka s'adhérer na parti politique mutu asali fondation na ye wana eza asbelo ezali apolitique. Très bien ezali apolitique baza ko œuvrer na domaine social. C'est-à-dire quoi? Dans qui muta sali fondation, c'est que muta vandi amoni il y a eu certains problèmes dans la cité. O ya lingi ameka aucun ko régler en auto ameka ko aider na ba problème zo bima na cité. Mais venir comme un individu des fois ça va mal sonner, ça va la plupart des cas baleka à travers fondation au tchemo ba moyen nombre qui prend ko luka aussi ça va problème dans la société to qui vers le développement. C'est ce qui ndeko Chansard a kanisa qui pour la cadre de la fondation. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a des hommes d'affaires, il y a des politique, il y a des comment rappeler la politique. Bato basala la politique, ils ont besoin de monitorer ça, la émission, la besoin de ça la politique. Voilà un message à mettre Willy merci na Chansard Ilumbe le fonds en dollars pour la fondation Chansard Ilumbe Nzambe abakisela yo okende tina suka et rosala bien
Merci na donne le patron moto filma film à Jésus moto qui derrière la caméra. Merci na bino nyonso ba pesa confiance et fidélité na émission na bino. J'espère que tokutani mikolo roya.